mokile kelama esalima mibu hebele olelo ye bandite. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vuvamu Television etando ya yambo ya baindo etando ya bonsomi obiso tubenga katango nyonso ezali bongo liziba ya boyebi pona baindo. Matondo mingi tozongisaka na bino bandeko balandi bayopesaka biso bongo tango pe ngonga ya kolandaka émission na bino mokolo mwa lelo. Tolobaka tango nyonso ete émission iyi mokolo mwa lelo ekelamasi na likanisi moko ya koluka kotangisa to pe kodimbolelaka bino manaka na biso baindo lolenge yango etambolaka kolanda bongo calendrier na biso africain. Ya solo mokolo mwa lelo kasi na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa konso tuku mibale na mitano na sanza ya mibale na bopemi ya sambo na mobu mokama na tuku misato na mibale kolanda bongo manaka na biso. Soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo mwa lelo tozali bongo eyenga to pe bongo dimanche le 15 novembre 2020. Kebisaka bino tango nyonso ete kasi na manaka na biso baindo tozalaka kaka bongo na mikolo minei na kati ya poso to pe bongo 4 jours na kati ya semaine. Mokolo ya yango ezalaka bongo konso, mokolo ya mibale ezalaka bongo nkenge, mokolo ya misato ezalaka bongo nsona, pe mokolo ya minei ezali bongo nkanda. Kasi na tango bokoyoka kotokolobelaka bongo bopemi, bopemi ezali nini? Bopemi ezali bongo semaine. Ndakisa lokola leo tozali bongo konso matuku mibale na mitano na sanza ya mibale na bopemi ya sambo elingi koloba ete tozali bongo na 7e semaine na kati ya sanza na biso ya mibale. Elakisi ete semaine ya suka na kati ya 2e mois na biso. Tango tokoyaka na manako ezali koya tokota na sanza na biso ya sika ya misa. Dito baka malembe kino bino bino kokoma na sika bokosusula pe bokoba komandela manaka na biso ndenge yango etambolelaka. Matondo mingi bandeko tosuka kaka te na kopesaka bino manaka ya mokolo. Totombelaka pe lisusu bongo bambotama elamu na babanso babotami bongo omokolo malelo. Nde wana toyebisaka tango nyonso ete kimia ya mfumu kimbangu ekokoka bongo lisusu bongo kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino. Wabe pa tozombeli mbotama elamu pa ya tatambo wazali bongo moyendi monene na kati ya esanga ya epasola tika ete kimia mfumu kimbangu ebakisela bino mikolo ebele na bomoi na bino. Pe totombeli mbotama elamu na babanso babotama omokolo malelo kimia mfumu kimbangu lisusu ekuba pe kobakisela bino lisusu mikolo ebele na kati ya bomoi na bino. Kasi konda bongo lisenga na bino bandeko balandi tolengelaki pe mpona bino lisusu elema moko bolanda yango na bokebi biso na bino tokutani nsima na yango mpona kotia bongo commentaire. Olandela mosala moye tozali na yango olandela ilaka ya mfumu kimbangu mpona lobiko ya baindo ete mai makoya mpona kopesa bato bomoi bwa sika na eteni oyo nde esika wapi liziba ya mai ya bomoi bokozalela na bongo tika kokwatela mai wana soi mpona kopesa nkele te na baninga baza konyokwama na posa ya mai. Tika kobwakela mai soi mpona kopesa nkele te na baninga bazali na posa ya mai. Matondo mingi bandeko balandi buti kolanda bongo extrait ya mateya ya niso nyandila mfumu kusi na mzala pana ngola. Wape pai balobeli mingi kolanda bilaka ya mfumu kimbangu oyo balakaka ete na mboka madimba ezali sika oyo ekobimisa bongo source oyo ekobimisa mai oyo ekomelisa bongo mokili mobimba. Kasi balobeli sese moko na kati wana ete tobwakela mai wana soi te mpona kopesa nkele na baye oyo bazali na posa ya mai. Mpona sango oyo bato bazali kobundisa yango mpe bazali kobebisa réputation ya sango oyo ezali kokende kobebisa pe lisusu sango yango epai ya bato oyo bazali na posa na yango tobwakela yango soi te. Kasi toluka nde tolanda nde mai yango toluka nde tokende na source yango totoka mai wana tomela mpo yango nde ezali bongo ntina mpona bomoi na biso. Yango toyebisaka bino ntango nyonso ete botikalaka branche na chaîne ya bino Vuvamu Télévision mpona nzela na yango ekofere découvrir bino ebele ya makambo oyo bozangi bongo koyeba. Kimia ya mfumu kimbangu ekoka lisusu koyingela
okati ya mabota na bino pona biso na bino tokutani na mbala esi comme cela mon avance. Ebele ba yebite utamokile kelama esali mami buhebele